certaines églises ont, là, qui est la bague, on l'enlève par l'autorité spirituelle. Amen. Alléluia. Ça n'a rien d'autre comme explication que ce que je viens de vous dire. C'est pourquoi nous allons passer à ce service. Je vais inviter Pasteur Tite de s'approcher pour retirer la bague. Bien-aimés, nous retirons la bague sous la prière. Vous êtes là, vous priez. Amen. Que Dieu garde la veuve. Il y en a sûrement dans la salle qui sont passés par de tels moments. Vous connaissez la douleur. Élevez votre voix. Pendant que nous serons en train de prier aussi, vous nous y avancez quand même. Ils sont dit ici, on va entrer. On va prier pour maman Amani. Et puis, pasteur, tu vas faire la dernière prière en retirant la bague. Prions ensemble dans la foule au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire une portion des Écritures. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, au lieu des versets 39. La Bible dit, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Et si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Et c'est ce que nous allons faire. Donc, en enlevant cette bague, c'est-à-dire notre bien-aimé reste libre. Amen. Vous allez le comme si c'était lié, nous sommes là pour accueillir. Tout ça est facile, peut-être comprendre un mot, peut-être. Je ne sais pas s'il y a la vaseline. Ok. Père éternel Dieu, tout péché, merci pour ensemble à fidèle. Dieu nous permettre que, comme la mission, notre bien-aimé nous a quittés. Tu viens le Boussonayo, te présenter la verbe selon qu'il est écrit. Azalaki lié, tant que Mouba Azalaki Mouba. Et le logo, Mouba Azalaki suscité. Tu veux séparer cette union. N'engue Azalaki lié à l'église. Devant toi et devant les saints, tu veux séparer cette union. Au nom de Jésus-Christ, a déclaré ma bien-aimée libre au nom de Jésus-Christ. Aucune malédiction est à la colonaïe. Ta force continue à mon côté et réclamer mon moyen. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Merci beaucoup. À tout le monde qui prend la page. On va suivre rapidement le nom du modérateur qui va être aussi bref pour nous libérer comme il presse déjà. Dieu vous bénisse. Merci aux hommes de Dieu. Merci beaucoup. Nous allons continuer. On signale que la famille, à partir de la République démocratique du Congo, vous voulez envoyer un message. Je ne sais pas si l'équipe d'organisation vous êtes OK. Nous allons utiliser le micro afin de recevoir le message venant du Congo comme nous sommes là. Zinga mina bangelo,
MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote balandi MDG TV Mafuta Yasika, zelinga obino na gandam avec un grand jeka na cadre actualité bandiko babolingo. To salaki émission ya frère Nabiso Eric Ilunga. Oyo aote kotika biso ndeko na biso yemba total adoration pardon. Et ton nom est si merveilleux, oh mon Dieu. Et oyo basala compilation banzembo kala kala yena na sertri na payembaki et car na nini na nzembo wana na compilation na et to ebi yango to linga ngo mingi kembo na yo nzambe nanga nzila zulu beto kwendi la bayaya to yebi toto osela bino émission semaine passée ndeko na biso ote kotika biso et na ba rumeur to pe ba spéculation bino bebi ndenge ezalaka kaka. Alors nalaka bino émission moko normalement émission na fallait to sala yango na moto et ndeko moko abengaki ngai pona ko relater ngai la personne qui m'a appelé et azali nabite na conjugué na passé. Ah, bandeko, naza éprouvé. Et bref, to continuer kakoloba. Ndeko mo abengaki ngai. La personne qui m'a appelé, azalaki moko ya bakambi na cité Bethel. Et il était un pasteur. Mwana ya apôtre Moulaya. Abimi Sapé, parmi et tant d'autres, Achaye Maboko. Et ndeko wana zali très proche ya Eric. Et Eric azokufa ndeko wana zali na ndako ya Eric. Alors, ndeko wana bengaki ngai na pasi na motema, na kolela na motema. Pona oloba na nga grande dame ya mawa ya pasi. Et avant na nuna loba bandeko, avant na loba, je crois na flashaki bino. Avant na nuna loba na koloba na bandeko balanda biso boy biso to bapanzi sango soki moto abengi biso pona likambo songolo to pakala tokoko boya te ya liboso ya mibale soki maamu moto wana lobi eza lokuta bato oyo baza ba concerné baza pe na droit ko sala droit de réponse na bango et biso etant bapanzisa ngo tozala na au milieu du village nde balobaka tokoyoka ezala na ngambo ya gauche ezala na ngambo ya droite tokose positionner komitia na esika na biso pe na kopesa conseil na ba o balandaka biso bino bobi nga soki na koloba seke ya koloba ezali personnellement soki nazwaki yango en considération eza parce que ezali moko ya bafe oyo ezosalema ebele na baeglise sans toutefois na confirmer to affirmer que makambo ndeko alobi eza ya solo. Mais soki nga na koloba bandeko na nga ezali parce que nalingi kaka napesa conseil. Alors par rapport à bandeko oyo bazalaka mécontent to d'accord te na ba biloko mingi oyo elobamaka na ba réseaux sociaux surtout oyo touchaka personnalité ya bato tokende na basali na nzambe par exemple. Moi je vous dirais ceci. Bible zolo banabiso Yesu aloba pona kombo na nga ba ofinga bino ba kokosela bino makambo ba koloba nyonso ya mabe pona bino contre bino pona tina na ngai. Alors nzambe azala toujours na ngambo ba oyaye pona ko justifier bango quelque part. Pierre azoloba ceux qui vont souffrir comme ba meurtrier et zanalito mbate yango boka baloba mabe pona ba kutuna mabe wana te kanta koloba eza eloko o eza inévitable mais ya motu ezalaka makambo ezolobama ezala na vie na yo te soki okolobama eza lokuta mbano kozala na bato wana nzamba o justifier yo et yo okende toujours liboso to pe likolo. Mais makambo ezoloba masuki eza makambo ya solo Bible ezoloba ekozala na
na litomba te. Donc tu souffres parce que oza coupable. Et likolo nango nzambe apene loi kosala te. Ah oui, en fait c'est ça. Yango omoni ndima babambo mabanga mais ozala innocent. Bande wona ngai babengaki nga na bandeli pona koloba na ngai nini esali ke Eric akufa. Malheureusement tosilisaki nande côté. Tosilisaki nande côté pona ba réseau songolo pakala mende kwana lakaki ngai falaka changa en contact parce que tant azoloba epsinga grande dame makambo na yebi keza mamo eza kilo et mamo ezali grave. Donc il se pourrait que au douter naza na batu plus de 10 o bako témoigner makambo oyo ke mambo solo y compris bana ya Eric ya église parce que Eric ana bana na yo akamba kape azaki pe na église na ye abi na ko tia en contact na moko to na mibale na bango comme ça s'il faut bossa l'émission oyo ka bana wana maamunini bakoloba na yo. Et il m'avait promis ya koyebisanga maambo ya grave koleka mwanda mboyo na koloba na bino. Moi morceau na zolo bango parce que bakundi ndeko na biso lelo et Moïse mbi ya monanité. Mbi ya monanité ata soki Eric alongwaka mais batu bayebi Eric na nzela ya mbi. Batu ba regretter makasi. Balobi s'il était un bon papa, un bon frère, un bon pasteur. Bible zolo na biso to zongisa mabe na mabete. To yeleka na kolimbisa mbala tuku sambo na sambo. Ata soki na kokabwana na bango. Eric Moutazaki mabe, mais lui étant père, étant pasteur, fallait quand même ça à poser acte. Ata soki alingaki ayate, mais alingaki quand même ça le loko moko boye. Malheureusement Moïse Mbiye non seulement présent ses athées, ata signe de vie, ata kokosola, ata délégation, ata eloko, ata soutien, ata eloko mokote. Alors, revenons à notre beaucoup. Nini elobami bandeko, mamna oloba na bino eza grave. Mais bo supporter toyoki. Donc, c'est pas la peine de ko finganga, to ko taxinga na ba commentaire quand na bisi bino ke biso za la au milieu du village, to yaka ko transmettre pe ko pesa conseil. Alobi na nga boy. Eric azalaki moyembi na cité Bethel. OK? Et non na groupe ambiye. De cité Bethel eza église o Moïse akutaki. Aye ko kuta yango église ezalaka déjà. Biso eza eloko to koyebisa bino te boyebi. Et ye abandi ko continuer œuvre. Eric kaka ndenge boyebi mabango ezalaka ya badadi na babana na bango. Na ba considération ebele na ba respect pe na bolingo azalaki nango envers l'homme de Dieu. Étant papa na ya molimo ayaki koyebisa ke non papa nakomi na posa na bala, nakomi prêt ya kobala. Et Mbi lui dira ah mais c'est une bonne chose. Maman a déjà proposant tout fiancé habiter papa na zoluka nano. Yango moni na ko solola na yo. Bandeko ebele bayebi ke maambango mingi ezalaka na ndengo na surtout na ba Congo. Les gens ont tellement confiance à leur pasteur. Tant mususu poisa la choix à conjoint malamu. Ce qui n'est pas mauvais hein. Ah oui parce que bibliquement parlant la Bible nous recommande de nous confier aux hommes de Dieu. Oui, de nous confier aux prophètes pour notre réussite. Mais malheureusement, les lots oyo, makambongo commandé et commandé compliqué pour nanini. Simplement kaka parce que, bah vrai, bah comment y'a toujours continuer. Pas, daddy. Nalina balada de l'obi. Oza déjà na mutu. Pas encore. Il n'y a pas de souci, mon ami. Dieu fera grâce. Et moi aussi, je vais voir. Ici, il y a des bonnes sœurs que je connais. N'a qu'à proposer, tu peux nous représenter. Ok. Quelques temps après, Mbi viendra lui présenter Naomi. Où ils ont mentionné de Konabiso Tiki. Et quand il est Naomi, de quoi récupérer, aligner Naomi. Pendant que Naomi, azalaki makawa Moïse Mbi. Eric ne sachant rien. Bolingo bandi. Et les frères me diront ceci. L'homme de Dieu me dira ceci. Ma sœur n'a pas témoin à makambo. Ba betelanga li solote. Na yebi makambo parce que na yebi sibino a que Eric azaki proche na ye. Eric c'était un frère à lui.
nini eleki bandeko eumelaki te. Mbiye va sponsoriser libala wana. Moïse Mbiye akobalela Eric Mwasi asombi de 0 à 100 ou encore à 1000. Donc nyonso yo esengamaki na libala, nyonso na tonga na linzaka, c'est Mbiye moto abimisaki na poche na ye. Et na doti na makambo nyonso, c'est Mbiye qui a donné. Eric abimisa ta 1 franc te. Tango libale salemi, libale nzoka Naomi azalaki na zemi ya 2 mois ya Moïse Mbiye. Eric pe ayebi eloko te. O babebo balobaka innocent mowei. Bolingwe continuer. Eric, il paraîtrait Eric abana ovanda na matonge lo mo abongo so na bosani te. Mbiye akozula bango appartement na Ngiringiri. Bayino ovanda na Ngiringiri. Mbiye offra Eric Prada ya sika compteur 00 kilométrage ya sika akabela Eric. Je crois tout ça a vérifié et c'est fort possible ya kozwa confirmation nango. Et je sais pas auprès de la famille na évité ou encore des amis to bato ya Bethel certainement. Je crois bato Bethel bako confirmer ce qui a solo Moïse asombela Eric Prada ya sika, ce qui a solo Moïse. Bon, quant à la contribution to ya kobale labo ekobima na cadre ka ke mwana na ya zo soutenir. Et bandeko ya mabeko lekezake après wana na appartement apesaki bango na Ngiringiri. Il paraîtrait Eric était full busy. Il sortait le matin pour rentrer le soir ou encore la nuit. Je sais pas il faisait quoi, quel genre de boulot les frères faisaient. Mais pendant son absence, c'est Mbiye qui venait remplacer à la maison aye abeti makembese bandeko bolimbisa. Tozolo ba makambo ndenge toyoki. Et c'est comme ça et continue à kindengwana. Et moi na wana zaki na libumu bandeko kaka ndenge toyebi lisolo ya na Bible ya Urina na Bathsheba na David, grand frère ya Salomon akufa abikakate. C'est ce qui s'est passé avec cet enfant. Moi na abikakate, moi na kufaka. Je ne sais pas quand est-ce que Eric a su, parce que zaki moko ba mituna fallait na tuna frère ndeko na biso wana fallait na tuna ye. Malheureusement à l'heure où je vous parle, ndeko wana ayaki na ndako Eric pour se faire soigner. Il était empoisonné. Tito bando solola na ye azalaki na pasi na motema. Aoloba nanga na se ya bapema. Na se ya bapema. Azolela abigandam na ebite. Et to continue ma monza masanga grâce na bika. Mais aujourd'hui où je vous parle, ce frère vient de nous quitter. Ce frère vient de nous quitter, paix à son âme. Personnellement, nazo batena lela ye ndenge nini parce que c'était vraiment un ami. Et bandeko na koyo koyo kosela moyi makambo te. Na kokipe ngamoko koyo kokosa makambo lokuta te pona ba vie naza mosela nzambe. Mais soki tozolo ba makambo kande to yebisi bino eza na tina bandeko na ngai. Et fallait achanga en contact avec moko Tommy Balé ya bana Eric et église. Dommage que est-ce quelque chose le matin et mituna na tuna qui fallait répondre à vie kazali na pasi. Il n'a pas pu aibsenga ka que suite eza grave. Suite ezali grave et il dira que c'est Moïse qui est l'auteur de la mort de ses frères. Donc de quoi zaki déjà mbeka topé sacrifice. Mituna parmi mituna na ngana tunaye. Mais qu'est-ce qui a fait après qu'on découvre makambo wana tikali kaka na mwasi yango? De wazaki na état faiblesse et qu'on s'appelle moko aba raison parce que ceux qui babalela qui déjà mwasi bazwele nanda c'est que les frères n'avaient rien du tout. Donc wana eza ba questionnement ko to tikali nango malheureusement to ko sala autrement te. Et na mitone dans sola na bino boye. Donc ma parenthèse ezaka ya kofungwama ekangami te. Mais à ce que je sache, nzambo aza nzambe. Nga na yebi ke nzambe abanda likambo tina suka. Simbe mbiye inonsa na bamambo nyonso ezolobama. Dieu est Dieu. A justifié maumbo na ye.
bakosela Yesu makambo babenga na bakombo nyonso me mokolo akata motema Bible ezoloba sodo azaki pembeni asambela lobi assurément cet homme est un fils de Dieu. Bandeko lelo toyebi mambo belé loba maraya mabe na ya lokuta sur des hommes de Dieu, sur les serviteurs ou encore les chantres de Dieu, ou surtout basé élevé en dignité. Na minute ekeye zongi na réseaux sociaux ya kobomba matin na otolanda la vidéo ya ndeko moko ya mwasi na TikTok aza ko confirmer que ni salie mama na ye. Bandeko toyebi mokilo oyo ekomaka kokende boye na ma mususu ya mawa na ma mususu oboko camoufler mais eza sou bongo te parce que ya moko bilembo tango asuka mais quand ndenga na uti koloba na bino simbi e innocent ekozala nango pe ya solo bakosi s'il est innocent nzamba ko justifier ye mais soki makambo ezali ya solo bandeko na ngai nayebi nzambo oyo abandaka likambo asukisaka tôt ou tard de plus en plus l'homme de Dieu sera toujours exposé bosoto kobima libanda. Donc là vous allez vous comprendre que na confirmé na boyi pété mais na métier na katikati pona koloba soki ezala côté ya positif ezala côté négatif nzamba nzambe. La famille, je vous ai dit que nga soki na koloba seki ya koloba ezali pourquoi ngai na se permetta ki na ya koloba likambo yo et parce que croyez-moi eza moko ba réalité zoko salema na l'église ebele na mboko nazali botuna bakoyebisa bino bato bavani na mboko dans le 15-17 ans ou plus bakoyebisa bino un grand pasteur ya monene na mboko na otanga kombo te tata na leka pe na bangola bato bele bayebi na Angola na Kinshasa bato bele bayebi et bomoni lisolo na otobetela bino kande na beteli bino wana na ba même format et salema na mboko yo lisolo Londres ningana Zaire ezika ezalaka matata na bosa na raté ezara na été. Qu'est-ce qui s'est passé? Ezara na bien aimé moko bien aimé wana pe son âme comment ezara nzuzi sona bosani te yaye peut-être na kotanga mais le reste na kotanga te ndeko wana abanda ko travailler na pasteur wana ona auto lo bana mino ya monene alors atika mwasi na Angola abengisa mwasi na ye pasteur wana kanga mwasi nendoki parce que pasteur wana champion na kokanga bandoki moi j'ai une amie tokoli na bango na bamboko yo abala pe déjà bato bele bayebi azala na TikTok asala mo ba pétage ne trop na mbali na TikTok so na tangi pe ko mona bato bakoyeba pasteur wana kanga ye pe ndoki babana ressemble na église à pasteur wana akanga ye chor la fille a habité chez son oncle pasteur wana makasi na kokanga bandoki pasteur wana ayebisa frère wana ke mwasi na yo ana misala mabe kozwaye bovanda na ye ça va te créer de très sérieux problèmes bino bobi kande bat bayoka badadi na bango le frère abwakisa mama bana na ye ndeko wana mwasi wana kena obwaka nguna na province je crois na Newcastle akena na bana ya mike. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le pasteur va lui donner une femme nzorande mwasi wana zaki bord ya pasteur aliaka ye frère ayebite aliaka ye frère ayebite tangu frère aye ko découvrir bandeko déplacer kapotaki bakuta frère wana amidiembika na parke bato bele ba mituna ba milobela mais et salema ndenge nini ba ndenge donc c'est comme si ba mona ngo ezaka penza triqué mystérieux compliqué de lui ouais frère wana ezala bizarre mystérieux compliqué triqué mbeka alika sacrifice frère moko tuna mboko yo aza gospel ayemba musique gospel akomane plus na Congo parce que ba période moi qui na osama en politique asala nzembo wana na nzembo wana bandeko alobela plus ba bi ou le kaka na ba église ayemba lisolo wana abeta lisolo wana na kati. Donc pour vous dire que mamna oloba na kosite so bobeti ka mishonoka kande bozoka mishonoka na YouTube bobeti mishonoka en vérité titre nzembo ngo eza en vérité boromona na boroyoka na nzembo wana lisolo ona beteli bino e na kati pour dire quoi ba makambo yo ezo salema ebele wana na pesi bino témoignage kaka moko mais ezali ebele botuna bakoyebisa bino ba frère ebele oyo ba pasteur bakabela bango bapesa bango basi wana bazalaka ba makango ya ba pasteur wana bango moko
Et ce qui veut dire que ba frère wana baleka bambeka, misu bakufa, misu ba vie et beba, bien que baza toujours en vie, mais ba vie et beba parce qu'après et comment quand y a ba divorce, ba vie et beba, ba yako découvrir ba vérité après. Mes frères et sœurs, nous vivons les temps de la fin. Le diable est venu au nom de l'église. Faites très attention. Na ba église bo ke noko sambela. Makambo bele ko leka na ba soubasma. Soko za misu polele te mawa, ba lekeli esprit. Soko za fouet bako dunda yo. Na mokilo bozo mona bandeko. Toza na 3 types ya bato. Toza na ba fort, toza na ba faible, toza na ba moins fort, toza na ba faible. Ba fort nde bato ba konzaka, ba faible na ba moins fort. Bazalaka bilia ya ba fort. Lelo eza suneti na karate. Po oboma moto faut sa membre famille na ye bandeko. Et le kenda au-delà ya ba limitation wana. Et je vais vous révéler une chose. Omoni soki na famille na oba oluka yo. So na famille no ba oluka yo. Et que okimi libota. Parce que faut yeba que c'est vrai bandoki bazala na possibilité de voyager même na poto ouais. Mais sachez que distance équiparato pe kontarape na ndenge nini. Omoni so zova na ndako moko na ndoki. Et ya ndenge moko te na mutu oyo aza na famille wana mais avivra ata mso 8000 km. Et ya ndenge moko te. Ba o contrôler yo tende bazo contrôler. Mutu oyo aza place penda bandoki bazali. Baza na possibilité to pe na facilité ya kosala plus mabe koleka par rapport à mutu wa musika. Ebele ba kima mwa musika plus ko sambela et sala ke bazala na abri. Mais mingi ba s'exposa na bandenge moko boye. Yango boni bato ebele lelo so ake Congo. O kazongi ebembe. Pona nini akende ko mitika. Tanga ake kuna ba moni e ba profiter. Ezala randenge wana. Alors, je vais te dire une chose. Au moni so e famille no ezoluka yo. Et que bazo zoyote. Soki église oyo sambelaka. Pasteur azandoki. Toi aza occultiste. Ako servir bango porte. Ako servir bango brèche. Ako servir bango escalier ba atteindre yo. À suivre. Na koye la bino peut-être émission mosusu on a ko expliquer bino plus. Kanga maambo na zolo bano. Raison pour laquelle tu as tout intérêt. Ya ko bonde la voix que sambela na église songolo pakala. Oui. Ba passer bandoki ba koma ya ba magicien ba koma ebele. Aza capable de refoncer la famille na aux portes pour bazoyo. Ya rosaranate. Juste pour na chiter. Il y a un pasteur moko. Ate ya na ba YouTube. Son atangi komone ya bato bele ba oyebaye. Apé ça ba témoignage. Soit disant azalara un ancien occultiste. Kala tellement tobane ko kondima nyonso koyamba batutu mutu soka yekaka nazalaka ndoki nazalaka nganga bo accepter. Généralement batu wana 99% baza ba sorcier réformé. Lelo oyo satana comprena que batutu bakoma na bango kokimi epa na nzambe. Alors a déguisa ba oyaye. Bomona mutu na Bible, na veste, na cravate bokanti mosala nzambe nzoka nganga a changer kaka extérieur. Pasteur wana bandeko abana koleka na chaîne moko songolo kala na bana pe hollandais mingi. Alors asengaka don moko bato bana poto so boko lukelanga loko boye parce que koto e koma mwa pasi na sala sacrifice wana na tinda tala tant na oloba na bino makambo yo nana maîtrise nango na leka na nzela na yango na kutana na ba réalité. Moi j'ai été victime ya ba faux prophète belé na parcours nanga yango bomoni na reconnaître bango facilement. Ngai ata na yebi yote so yeka liboso na bando prophétiser so za ya kabal na koyeba ke mutu aza ya kabal. Ah oui, nzamba salanga mongolu wana parce que nazala victime bato na nengo sakanate bandeko na pesa tata ne loko bandeko senga. Malheureusement na sambela rate pona nini ngana bika na opia mosala nzambe yaya avant ça la don peu importe mutu ni longo pesango bondelaka senga nzamba zinga na makila bomondu ba réalité to yoka katinda kimbongo bazwi mbongo bakangi bazwi mbongo ba kausi ba biloko ne zala solo. Moi j'ai été victime même dans ma propre famille. Yango na koma vana tinda na zuita lo sambo. Ah oui, faut faire très attention parce que loko oyo zo pia mutu zo représenter yo na yebakate
eleka nango bandeko nanga nalala nasala songe moko na se retrouva na mboka nanga na kola na botama et na se retrouva na insécurité moko mwana pesa ba détail ezate na sutuka na sa pongiso na ba désert bomoni ba message ezalaka outomona yango omoni vision tondo toto osutuki na ba sensation motema ezobeta do babiloko wana ezalaka spirituellement poursuite mo ezosalema donc oza eloko mo euti koleka dans ton esprit et du coup et oza victime na yango et puis tant ozolamuka bandeko esalanga somo na binzambe na ngai na se retrouver à ndenge nini parce que na logique na ko se retrouver bisika oyo te na sambeli na lali tango na lali le Seigneur va me révéler eloko na bisike uta bandeko na moni nazalaka nga na bana na nga à l'époque nazalina na bana misato nazoleka na balabala moko pendant que j'ai passé na balabala na moni pasteur wana azobelela batu baya kokota na église po azaki na convention bonika ba campagne ndenge ezalaka batu bele bazoya kokota ta na moni na reconnaître nga be mosel na nzambe toke elanda mateya bandeko tango na koti avec mes enfants s'il vous plaît na vandi boye na kita liboso cher pembeni pot de fleurs bomoni ba vase ezaka minene na pona ko embellir église ndenge ezalaka kaka bandeko nanga namona attraction force moko négative do vibration moko pardon négative ezouta na vase wana sikoyo ezobenda neti force apesanteur neti di genre neti que non et capturer nga quoi bandeko nanga na telemi siko nazo bunda na puissance wana écoutez il y a rêve et rêve, il y a vision et vision, il y a songe et songe. Et la Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est l'homme qui nous prend pour garde. Et bah, pesi ba raison pourquoi nzamba lobaka na bandoto, alobaka, ba lobi nzamba lobaka na ba vision nocturne, alobaka na ba songe, alobaka na ba rêve. Pona ko préserver mutu na mabe, pona ko épargner vie à mutu. Bandeko, et na bundi na puissance wana na longi tango na longi bandeko na zui bana na ko bima na zo bima bo mwana moko azonga na kati tala bandeko tango tozolo bana bino faites très attention na ba église na ba bato boko kota en contact na bango omonika mutu na réseaux sociaux pasteur po azo prophétiser po azo loba makambo solo po alobi na yo soki le numéro sapato na yo po apesi adresse na bino na kisasa po aloba kisope makambo mona ke kokisami yaya tu vas t'exposer au kochaka yo moko en danger te même avec ta famille bota la bana ba innocent nde na kena ko exposer bango bandeko na kimi mwana moko azongi na kati nazaki obligé na zonga na kene kolanda mwana bandeko nde place na sutu kela na vanda na se na binzambe limbisa ngai banda wana baje ya ba nazalaka secrétaire à Lucifer nazalaka deuxième bureau à Lucifer on a habité à sala soki combien de siècles banda kelama à salema mais mutu moko zo ko lobe bino azara deuxième bureau à Lucifer azamo na 1985 nzambe ko sunga biso e batu bazondima tala niveau ya abrutissement bandeko na ngai cherchons la révélation et que Dieu nous aide la famille ngana osaka musala na ngai nazwa mission ya kofungola bato miso c'est vrai bato nyonso te bazo obligé koyoka ngai mamba ngo ezalaka ndenge wana mais est-il que il y a des gens qui sont destinés à entendre ou encore à écouter que ma voix nzambe na nzela na mongongo na nga aokangola bango lusambo na nga eza ke message oyo eleka message oyo epesa bomoi message oyo ebikisa bato dans le nom de Jésus bandeko bobondelaka mpo na biso parce que dévoiler ba makambo oyo c'est pas donné à tout le monde so ozwa mandat te en tout cas ezalaka compliqué
mais nayebi ke nzambo atindaka yepe muto abatelaka. Vraiment que Dieu vous bénisse. Sinon tokosuka awa mamba kolobeze belé mais tokoya to continuer ko sala musala oyo to singa bino bo partager be émission nzamba ko pambola bino, surtout liker et activer la cloche pour ne rien rater, commenter pour chuter na koloba lisusu boye. La spéculation est inévitable, surtout moto na moto atombwami parce que Bible zoloba na Esaïe, j'ai créé la prospérité, j'ai créé l'adversité. C'est Dieu qui parle. Na prospérité, na adversité, et tambola nzela moko. Qui dit prospérité, dit exceller, gloire, élévation, succès. Nyonso, mutu, tout sera tombouami. Babamba toujours mabanga. Mais c'est la fin des mutu et déterminaka. La Bible dit c'est la fin qui fera cesser des contestations. Na ya nzambe te. So tomba mi ba obamba mabanga ba lapide ba ko finga. Mais nzamba justifiaka. Pas défendre toujours ba oyo yaye. Et à la fin boye ba toujours que te azaki nzambe te ezaika motema mabe te bilobela kaka ya bato, c'est ça. Donc to affirmer te to confirmer te, mais to pesi bino témoignage. On nous a appelé pour nous dire maman tala. Et par rapport à ba expérience pe to zana ngo ya vina ba témoignage marambo bele to yebi nde to lobaki non to ya to prévenir peuple de Dieu. Basala très attention. Mokili oyo ezali na makambo ebele mabomba mi et le baba congolais. Abonnez-vous massivement sur MDG de TV Mafuta Sika. Moi c'est la grande dame. Tout mon animbala sima, que Dieu vous bénisse et paix à son âme, notre bien-aimé Eric Ilunga. Merci de bonnes choses. Au revoir. Bye. MDG TV, une chaîne ointe pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.